Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Ange Azazel aza ange moko Lucifer a utilisaka par rapport yaba désir. Bien la majorité yaba musicien na bisonio surtout baroma osa la magie blanche. Faire rigola nenga zawana il faut asala très attention par rapport ya concert na e ko nuire yepe soit akukufa ndenge papa wemba akufaki. Na ba niveau oya ba faire rigola na ba papa wemba bazala rasu na choix te soka za na posa aluka eloko moko bo oya za na ngo besoin net faire rigola na minute soko yebisi kete boma mama na yo na star de mati akosala yango tango ye akendaki ko contacter ba ange ba mimosa wana eza ba ange moko boye il faut bazwa pe en retour place wana nde sikoyo Satan de diable a profitaka kotia semence na ye na kati ya musala ya mutu oyo po atikalaka univers atikalaka likolo ba musicien oyo bakoyaka na scène ba oyo bakufaka na scène ezala ba comédien ezala ba musicien bazala kaka balingaka misala na bango makasi comme papa wemba faire gola soki apesi na ye ba sacrifice awana nde akozala s'en sortir mais soka pesi ba sacrifice te okomona eloko moko ekokomela faire gola soki akokufa te ou soit akozala paralysé. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Ba terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Sur une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na sponsor na Bissou officiel Jésus-Christ de Nazareth et des sponsors Topona Petondima Awa na chez Bissou Télévision à travers cette émission Police de Star. Merci mingi na fondation Maman Denise Oniakero. Merci beaucoup maman, avec beaucoup de respect na Pession Beauté. Un grand merci na Orphelina Vida. Vous allez kosunga bana bitike ba kolia komela kolata à travers maman Emily Seti Mainga Mwasi Nzambe. Nzamba mona yo na initiative ozwa ya kosunga bana bitike ba kolia komela pe kolata. Na yango maman Emily asengi na moto nyonso ya moto ya malamu ba kosunga bana oyo na $1 parce que rentrée scolaire c'est pour bientôt. Bana ba aux vacances alors to sengi na moto nyonso po ete ba kosunga bana oyo bazanga stylo te kaete uniforme TP frais scolaire T. Merci mingi na maman exaucée patience depuis quelque part. Il y a pesibis occasion, il y a Tokoma Kololo Pango à travers Mabele ou pesibis na Bibwa 20 sur 20, 20 sur 17 et puis 20 sur 15. Benga na Lombango Okoma Kololo Pango Vanda Umela na poto tala maman exaucée patience à pesibis occasion, il y a Tokoma Bakolo Lopango. Merci mingi na neko Elias la Sima Caméra pour la prise de vue, réalisation. Un grand merci Nanish Mosolo, Thomas Fabien Pazaliwana la montage, Ndamba Monabino. Bandegoba Bolingoleo, tu es sous un cadre, il y a quoi informer Bino Lisusu, parce que tu es qui va nous ebele, tu es que musicien Moko, Oezali Bongo, Ferregola, a préparé Stade des Martyrs, Kassi, Banungu les Kebele, maître Moko Bengi Biso na plateau, Bimaramou Gosala Maléjo Ango. Et puis pour la nini bato yo ba yemba ka basila après ko yemba ceux qui musicien yemi bango après basili. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi ba bolingo. Je m'avais dire bonjour tata na Pession Beauté. Bonjour papa Chika. Sangoni. Oui, ça va très bien. To yambi yo na émission na biso Police de Star. Merci mingi na ndenge on dit invitation na biso to benga ki na Lombangu pour totala ki opesika mususu mayoloba qui c'était vraiment très important. To yamba yo awa na chez Bissou Télévision tomonaki opesi exemple ya ndeko na biso Ferregola tomoni opesi exemple ya papa Wemba ndenge akufaki to manana wana mama na likambo yango wana oyo na bengelaki yo nini esalaka que musicien to pe moto akoti bakisi ba loge est-ce que ba yebaka jour kokufa na bango parce que papa Wemba c'est comme si ayebaki ki akokufa na likolo podium. Tout le monde est un musicien, il y a folk, à Koufipé en pleine répétition. Est-ce que ce qui m'a dit à Mozindo, à Yéba Kokufa, vous allez mettre spirituel? Oui, à Yéba Kokufa Kalate, parce que dans le monde spirituel, tu es où ils ont lobby. Ok. Tant au côté déjà dans le monde, au côté na Mozindo vraiment n'engé, tu le barana lingala na biso, il faut où Yéba lobby. Pour les musiciens oyo baebaka liwa na bango baebaka récite na bango net inazwa exemple net ya Ferregola. Il a dépensé beaucoup d'argent mais mbongo oyo a dépensé et konuirie pe lisusu soki asali attention te par rapport à utiliser ange moko ange wana kombo na Mimosa ange oyo
apesaka moto mbongo soki oza na ba besoin oyo oza nango olingi osala parce que tango Frère Gola a se déplacer ake na ba mboka mosusu ake kosomba ba instrument et eloko moko azosala erreur tango a utiliser ange wana po azwa mbongo ake somba ba instrument sort nango ekozala po parce que tango ba ange oyo ba pesaka il faut pe bazwa bénéfice. Donc eza na mutu moko te oyo akoki ko semer sans que abuka. Donc tango ye akendaki ko contacter ba ange ba mimosa wana eza ba ange moko boye il faut bazwa pe en retour. Et alors Frère Gola nenga zawana il faut asala très attention par rapport ya concert na ye eko nuire ye pe soit eko élever pe plus likolo parce que soki totali bien na concert na ye soki asali erreur te akokufa ndenge Papa Wemba akufaki. Pona nini? Par rapport à quoi? Soki basengi ye ba makila eke ba makila wana akoki kopesa yango te. Effectivement ye moko akokwea na scène. En plus soko tali bien ba musicien oyo ba kweyaka na scène ba o ba kufaka na scène ezala ba comédien ezala ba musicien bazala kaka balingaka misala na bango makasi comme Papa Wemba nenga lingaki misala musique makasi. J'espère yo moko yebi Frère Gola pe en tout cas wana tokoloba te alingaka musique mingi et place wana nde sikoyo Satan de diable a profitaka kotia semence na ye na kati ya musala ya mutu oyo po atikalaka univers atikalaka likolo. C'est pour cela au mona que Frère Gola soki apesi na ye ba sacrifice a wanande akozala s'en sortir mais soki apesi ba sacrifice te au mona eloko moko ekokomela Frère Gola soki akokufa te ou soit akozala paralysé akotika musala donc atiki kaka bongo ndenge tomona ba star mosusu azalaki star mais atika kobeta bale atika koyemba atika kaka bongo donc c'est mais s'il vous plaît tozo mwa moke na maloba na yo tozo na makambo ya Papa Wemba voilà olobi ke bayebaka soki bakokufa oui mais non bayebisaka bango ndenge parce que si moto ayebika kokufa yo pe kokima. Non. Le problème c'est quoi? Na spiritualité ezalaka bongo. Tango biso tokotaka na ba loge, tango ozolanda renseignement, ba lobaka ba avantage na ba désavantage. OK, ba yebiso déjà. Ba yebiso déjà que te soko koti na chambre oyo avantage nango eza boye. Chambre oyo désavantage nango eza boye. Kita yo ako choisir nini yango oyo chambre nini oyo kokota. Et alors na ba niveau oyo ba Frère Gola na ba Papa Wemba bazala rasu na choix te soka za na posa aluka eloko moko bo oyo aza nango besoin. Neti Frère Gola na minute soko yebisi ke te bo mama na yo na star de mati akosala yango parce que eza déjà de alingi il faut de eza défi moko boye azosala ke de il faut asala yango ndenge moko pe na Papa Wemba. Papa Wemba abandaki koluka akoma likolo ya ba musicien nyonso ya Afrique soit ya Congo. C'est pour cela yango emema ki ye na liwa. Toka ki paraît que basenga ki ye mwasi na ba loge wana boyaki abaki ye moko. Selon ndenge ipare ne toka. Ngana lingaka mingi koloba oyo eza oyo soki ngana na koti na mozindo. Ce qui est bongo, peut-être les ont dit par rapport à ba maître spirituel mususu ba yeba kiki Papa Wemba senga ki bo mais o ngana yebi net makamba Frère Gola naza bien placé ya koyeba yango po parce que avant on faire na sala ki émission moko tant Frère Gola za na prison na participa ki na libération ya Frère Gola. Et yangwana nazo meka ko claircir bato na concert pe ya Frère Gola par rapport au ndenge makamba ngo ekolekela. Mais soko yebisinga neti makamba fali pupa ya musicien mususu na koyeba te po jamais na kopesa message moko boye oyo kenga moko na koti na mozindo te na saleli yango ba ritualité na ya koloba ngo na télévision. Donc ce n'est pas bien et ça vraiment impossible. Donc nga o na ya koloba la télévision oyo nga moko na remarqué na saleli yango ba cérémonie nanga na sali ba rituel nanga epesi nga réponse yango mona na ye na ya koloba na télévision. Mais Frère Gola soki à remplir na ye ba condition ya ba loge na ye oyo ya kotaka concert ekosala plein wana vraiment je vous assure concert ya Frère Gola ekosala plein mais sauf que
akokisa makambo oyo ba maître spirituel na ye ba sengi. Donc c'est un peu ça. Mais sikoyo komona lelo yo batu bayebi ke place ba kokota wana ezali mabe. Mais bakoki quand même. Mais komona neti liwa ya toujours na papa Wemba. Ouais. Ba misusu balobi moto moko oyo bayoka na kate azalaki mwa likolo na kati ya secte oyo azalaki wana. Oui. Yé mutasai ke papa Wemba kufa. Ça veut dire que a dribblé papa Wemba. Est-ce que makamuto yo kakawana yo za maître parce que vous a mieux placé pour répondre biso makamwa parce que vous allez moto ya lisanga wana pe oyebi makamwa ndenge zalaka. Est-ce que na c'est vrai? na monde de spiritualité et arrivaka. Et arrivaka boza des adversaires boza la rapé science moko netinga nde na sala la science ya lumière du monde naza représenter la lumière du monde awa na Congo. Il n'a pas na représentant la lumière du monde en Afrique azali, il y a Europe azali, il y a Asie azali. Donc eko comme pe na cause la peine rival et mususu mutu mususu azolanda ngai na sima alingi a comme plus élevé que ngai. Donc akobana ko combattre nga mais toza la science moko. Donc wana ezanango mabete papa Wemba azalaki vraiment na mutu oyo abandai ko combattre et yango wana epesaka force na ba musicien tant mutu moko zo combattre yo il faut asala effort ala ki sale les quoi il est capable yango wana soko za maele te soko za na bwania te eko kotisa yo na se ya mabele eko kitisa yo omona makambo na yo nyonso to esali nini ekiti mais soki oza na force na yo omona ke adversaire oyo azolanda yo na sima omoni ke ye akiti akomi faible yo osali nini omati na monde de musique so oza na adversaire te oko évoluer te il faut ozala na adversaire donc wana vraiment il faut net faire rigola azana ba adversaire ebele bazo combattre ye mais ndenge na yebeli faire rigola na science oyo asalaka en tout cas vraiment pour a échouer et ça vraiment passe. Mais il faut à ça là très attention à quoi échouer et ça vraiment passe vraiment très difficile pour échouer. Voilà to mais un peu ko fongola moi moké matali succès parce que les lobatunyo soit là ceux qui bakei ko beta stade de martyr comme ça là ba oluka succès. Est-ce que ils a la limite qu'on a pu vous avoir limite par exemple so comme na chambre songolo pakala ça veut dire que et s'il est na yo il faut s'attendre kana liwa topé okoipe ko koma na niveau na pe okufi na opete uvande umene ba mission musuto mona pe ba koli na bango men non na biso bakufa kaka avant monde spiritualité ya lelo monde ya magie ya lelo eza monde ya magie oyo te ya kala ya bonganga nde tozalaki non magie ya lelo so tali bien la majorité ya ba musiciens na biso nyonso tout ba roma ko sala magie blanc parce que tozana magie noire magie bleu magie vert magie rouge et magie blanc et la majorité ya ba musiciens na biso ba ça la magie blanc na magie blanc soko moni musicien akufi na podium ou bien soit alekisi leki na ye mama na ye papa na ye ye moko acceptaki yango eza te ke na kibonganga ezalaki batie miroir bazumbeli balobi tia na miroir après moni elongi ya mutu oyo bomi na miroir non magie lelo eza subongo te de magie lelo bakoyebi so vraiment ke te ndenge ozozwa mbeli ozotia mutu intel akoparaître place wana nde yende okoboma ou accepter oui j'accepte au saliango donc eza te ke o non baye bakate non baye baka tango papa Wemba mais yo moko yebi papa Wemba banako lo bango kete akokufa na scène non alors lo baye moko c'est comme si abiye aolinga akufa na scène voilà et siko et arriva kinini akufa ki na scène c'est kayebaki liwana et donc magie ya lelo et puis papa Wemba yebaki magie bla banda kala so totali bien album na o asalaka ayemba déjà showbiz déjà banda kala tango biso za bana mike mais lelo te ko découvrir ngo ngata na bana ko kola na mona na yebaka ba PDT ba PDT to bana ko yebaka moi ba garçon mususu o mona azolo baneti moi si mais to zaki na mutu te kete o te ba PD bazalaka mais lelo ba PD ba koma le papa yebaka déjà monde wana déjà banda kala qui est monde showbiz eko salema mikolo ekoya et lelo tozo vivre ngo
basi baromolinga bamininga na bango basi mibali kutu baromobalana mibali na mibali. Donc c'est tout à fait normal. Donc maramunyo surtout o esalemaka ezalaka nango te ke o te to fond biso ba maître spirituel to fonder la bango non. Donc esalema déjà et ba yebaka ngo déjà eti le monde tozo ko évoluer et ezo salema déjà. Donc c'est ça. Voilà, tous les cas qu'on a maman likambo. Les lots ba musiciens parce que na tourné comme tout l'autre fois. Ba musiciens les lots mona bato ba yemba kana ba nzembo parce que ce jour ba bazon sur moi mingi. Et on peut na benga ki yoto mekolobela ngo moi muke. Ni na tourné ki l'autre fois mukolo na yamba ki OK. Ceux qui ba musiciens ba yembe moto wana après mikolo. Mbongo ici la kaye, gaz ici la kaye. Na tourné ki opé ceux qui ba musiciens de bazwaka gaz topé étoile ya moto wana. Mais on répondait à moi likolo. Est-ce que l'oko répondre peuple de Dieu ba otala biso? Eloko moko na koloba pour na question na otuni wana eza na kati ya les 12 lois du karma. Eza les 12 lois du karma, les 12 lois du karma, les 12 lois du karma. Eza nini? Omoni bato ebele bayebaka te soki moto akweli likambo balobaka azofuta karma tandis que karma ezalaka na positif na négatif. Bato wana bafutaka karma par rapport à quoi? Ange Azazel yende motu akotaka na kati ya bato wana. Ange Azazel aza ange moko Lucifer a utilisé par rapport ya ba désir. So tali bien mutunyo surtout oyo azana besoin alingi a envier amona na ki naza danger naza grand prêtre naza nani sko ange wana nde akotaka na kati ya batu wana. Le batu wana nde okomona ki akomi kosala ba délire na ye kosomba ba masanga kosala ba n'importe quoi kosomba ba mituka ba yembelie. Et alors tangu ozo sala bongo karma ezanet chakos et okofuta karma na yo parce que tangu ozo tia ba produit moko boye o ezake e ko nuire yo un jour yeba ke yango pe osa nini okobuka. Mais soki ozo zwa ba produit moko boye ozo kotsa na kati ya chakos ya karma ok okobotela yo implice lobby moyen otikala zéro ezate. Donc tangu yo ozo boma batu ozo lia batu ozo sala n'importe quoi yeba ke okofuta karma na yo ozo dépenser ba mbongo na yo ke ba yembeli yo na yebite ba mbongo wana ezongaka te ekozonga te ozo somba ba mituka ya talo ozo sala ba délire moko boye eza impossible de wana penda Ange Azazel azu akoti déjà na kati ya âme na yo akomi ko diriger yo ndenge nyonso tu oye alingi yango monaka la majorité ya batu oyo bayembaka bango suka nango bazala kaka à zéro par rapport que à dépenser moyen abuka oye azanango besoin ezate. Donc c'est un peu ça. Voilà, moni balandi balingi bayeba moi muke parce que bien sûr que ma communion se kendaka. Voilà. Parce que c'est important qu'on peut couper ça éclaircissement na ba ota la biso. Siko esengi basala nini? Bayemba bango susute to pe baliera la musique na ba musicien bazwaka bakoma na vie na bango ndenge nini? Bakota ka ndenge nini? Place ni bakotela ka poete bazwa bosuna bango wana basangisa basi po baliera esika moko to pe bapesa na kopesa mbongo wana ndi baozo makamba. Mais Papa Chic, je ne pense pas Sorotali bien Dieu de tout-puissant alingaba yembelaye alingaba yembelaye alingaba komisaye alingaba sanzolaye alingaba netolaye Lucifer pe alingaba yembelaye ba komisaye ba sanzolaye. Mais je ne pense pas Dieu de tout-puissant soroke na baro ke yembelaye au sepela nango ozo sombela ba champagne ba masanga nzamba akosepela na ote ndenge moko pe na Lucifer soki okene église ozo kene koyembela
Satan. Satan des diables. Diabolique. Donc Lucifer. Ok, n'a pas place morobo. Ok. Combo ya Nzambe et Zolobama. Allez ok kuna. Ok ça je ne pense pas. Donc ndenge moko pe na batu oyo balingaka bayembela bango bakumisa bango do tango azosala ba dépense wana c'est que pe soki azana muta ba loge te sata ko sepela nango te sepela nango te la majorité so talibé batu nyonso tu bayembelaka baza bata ba loge la majorité so to 10 et musu 8 baza bata ba loge to bango na bango exact même na politique et puis so tali bien na mokili nde toza boye mokili ezotambola na magie so toke na politique magie ezali toke na football magie ezali partout magie ezali même pe awa pe yoza mosusu travailleur no moko boye aza na mwa bitebetebe na yo koyeba te donc magie ezali magie yango ezotambola yango ezotambusa monde donc eza nango mabe te mais yebande façon okose diriger yebande ndenge nini okoki kosala po ozwa oyo yo oza nango besoin parce que na magie tosungaka na biso bato mais siko kosunga bato wana tosungaka il faut oyeba eloko oyo nazoluka sort nango eza nini na kozwa nini yango oyo ekobakisela ngai na vie na ngai e bato ebele lelo azaka na posa kete azwa mwasi me kozwa mwasi wana yo oke komize mbongo kete natia mbongo boye po nazwa mwasi me carrément mwasi wana akonuire yo po parce que osombi ye na mbongo fo okende na ye na bolingo bongo otie mbongo sima do eza ndenge moko na magie do na magie tango ye il faut omipesa se sacrifier corps et âme pour ozwa eloko oyo oza nango besoin donc na mukuse magie eza nango mabete toza na ba enseignement oyo topesaka na magie oyo ko permettre que o s'en sortir na eloko nyonso tu nango besoin sauf que religieux na banzi ya mabe donc malamu. Voilà, merci beaucoup maître. Tout qui est le marmo Italie, batwa aux comme par exemple aigle. Aigle wana et signifiera nini na monde amulili. To ba signe wana pe ilaxarani que les loyo moto yo za niveau ya to za la profondeur ya kisi est-ce que je vois rappeler ba combo? Oui, signe nyonso tu eza na ba combo nango. Signe nyonso tu eza na ba étoile nango. Donc ba pété. Même ata oza mutu moko boye na pesa exemple neti président de la République lelo soki yo okomi président de eza na ba science oyo yo oko contacter ou bien bango bako contacter yo bakozwa yo ata neti nga naza représenter la lumière du monde na kati ya Congo awa. Soki président de la République net yo so komi président de la République tant oye na kati ya science il faut na zoyo na fandisa yo na kiti ya liboso biso nyonso tu to komi na C yo so komi likolo parce que yo nde mutu oko diriger biso to ko pesa yo enseignement ndenge nini okotambusa mokili okotambusa mboka na biso parce que yo oza numéro 1 et alors ba signe wana uti koloba eza na ba signe royal eza na ba signe oyo eza ya ba inférieur eza na ba signe oyo eza ba disciple donc ba signe wana eza na ba aigle eza na ba léopard eza na ba lion eza na ba tigre donc eza na ba signe belé donc nakotangela oyo tokozala pe même ata na ba 2000 signes na ba signe mususu eza ya ba nyama te ba signe mususu eza ya ba symbole boye ezo lakisa kete so mutasali 666 elinko lakisa boye so mutasali 555 elinko lakisa boye donc c'est un peu ça. Vous le ba chercheur de qui chercheur na linga ko découvrir oyo nyonso tu oyo eza na mokili ezaka teke pona makambo na biso ya ba mystique non même ata pe côté ya ba Bible na bino botanga na tanga ngo pe OK pona découvrir kaka oyo ya mabe na ya malamu mais aso yo zala nani
yango na otiko lobati naza chercheur chercheur ango boluka nini to découvrir monde ndenge ezali ndenge nzambe asalela mokili après que ça chercheur ango elo nyo découvrir ya na monde oyo ozali bon après que la chercheur na comprenant que place oyo na ko simba te donc na découvrir ngo parce que na mokili o so lobi o bana kotanga bitanga tanga obiso otangara même ata ba église o kende église te o kosambela te parce que au mona net biso la ba mboka na biso ya ba Congo ya ba pays christianisme oyo tozo tambola vraiment bien te ba pasteur bazoko sabiso ba prophète bazoko sabiso et alors soko bandi ko découvrir ba makambo oyo biso totangaka en tout cas au fana ndaku o bana kosambela kaka ndenge yo moko conscience na yo na ba makambo na yo oluki o bana kosambela bongo et alors pour na lumière du monde yangwana na mibengi chercheur parce que to pesaka enseignement na batu oyo bayebi kotanga vraiment Bible malamu te to meka ko claircir bango magie na kibonzambe ndenge nini etambolaka po parce que na nzambe batu ebele pe bazobunga ba pasteur bazosala ba mabe mingi et bazo violer batu bazo yiba. Alors soko ke na kati ya lumière du monde tokolakisa yo kete à place oyo po olingi ozwa mbongo il faut utiliser manière oyo olingi ozwa musala il faut utiliser manière olingi ozwa mbongo faut utiliser ange mimosa olingi ozwa musala il faut utiliser ange intel olingi ozwa lobiko ange mimosa ngo tobeta lisolo ya fali ya fere ya juillet ange wana yende mutunde bautilisaka mpona force ya mbongo so za na besoin ya mbongo ozwa mbongo ozwa porte-monnaie magique na mokuse uti porte-monnaie magique ezalaka te eza kaka nde ba rituel oyo biso topesaka ba rituel comme ba pisom oyo biso topesaka soki oza na besoin oyo ya bible te napesi exemple kombo kaka pisom mpo bino ba chrétien oza na facilité ya comprendre de ba rituel obiso de pesa parce que mbongo mutu a invokaka mbongo omoni mbongo nakoloba neti yo ndongo za boye emuso za mposa $500 soko fandi penda o concentre mona pe kop moko boye ozi pe $500 okay donc mbongo ba invokaka ngo de tango ozo ko invoker mbongo na sima musala oyo salaka nde okozwa mbongo abato ebele bayebaka teke lelo azana posa azwa porte-monnaie magique mais azana na eloko te ata 100 francs azana ngote ata $50 azana ngote mais azolinga azwa porte-monnaie magique oyo ekopesa ye $5,000 $10,000 okay ayebi te ke avant ozwa 5,000 10,000 20,000 50,000 il faut oleka na ba cérémonie maître spirituel na yo akotalisa yo akorienter yo ndenge nini okoki kozwa mbongo wana yango lelo bato bakoma kobenga o te naza na porte-monnaie magique boye nzoka nde eza nango porte-monnaie magique te to utilisaka nde ba force moko ba rituel ok rituel nini oyo bino osala ba rituel na biso ya lumière du monde oto tangisaka batu so oza na besoin ya mbongo neti $10,000 tokoyebisa o ba prière o okosala pendant 21 jours pendant 48 jours pendant 2 semaines nde okozwa oyo oza nango besoin soki pe oza na posa o mbongo eza muke ekoma ebele toza na ba façon oyo tosalaka poke ozwa oyo oza nango besoin oza na posa ya musala ke musala ki te ozwa musala toza na ba rituel oyo pe topesaka ke lelo obandi kotanga ngo pendant 2 semaines pendant 45 jours ozwi musala oyo oza nango besoin eza nango facile eza nango compliqué te po bato ebele bakanisaka ke te soki nake na église na sambeli na kozwa mais soki nake kote oyo bakosenga nga papa bakosenga nga mama non eloko nyonso tu soko tie volonté tokomi na suka kozwa na yo oyo oza nango besoin tokomi na suka maître die azopesa numéro na ye plus 243 5 16 76 025 plus 243 85 16 76 025 wana oko contacter maître die ako aider yo na ba besoin na yo nyonso tu oyo oza nango sauf que o tosakaka mibeko ya maître die oyo akosenga yo soko tosino yango
facilité à oignon surtout au Luka. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Jésus-Christ pour l'émission Sika. Bye bye. Merci, bye. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs, ainsi qu'une boutique. Pour $75 000 à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.